Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas bande konanga soki ezambala liboso esalemi ke no boya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Na osenga na bino bo sabone massivement. Tango bozo sabona kabongo bobo sana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, eza toujours et encore devoir na biso yango bomona kabiso de notre côté soki ba information ezali tolingaka toujours koya na lombangu pona koya kobeta sete pona koya kosolola pona koya koloba nyonso oyo esengeli toya koloba na ndenge moko pe na système moko ya kitoko. Voilà. Lelo toye awa na makambo concernant famille Ntumba. Tango tobeta déjà lisolo ya famille Ntumba, tozomona Maria Ntumba, tozomona mama social, tozomona mama Vicky. Bandeko nanga ça fait un bout de temps oyo tomonaki makelele ezalaki ya makasi oyo ekomaki tina niveau bakendaki kokangisa mama Vicky. Banani bakangisaki ye biso nyonso tolandaki tomonaki ezalaki mobali ya mama social. Après quelque temps, ayaki kopesa ba raison na ye le pourquoi akandisaki mama Vicky. La famille. Avant na kota na mozindo na kofungola mwa parenthèse ya muke kaka. Biso basi, surtout ba oyo tosi tobota, toyebi pasi ya kobota. Toyebi souffrance ya grossesse ya zemi. Ba zemi ndenge yaka bandeko na ngai. Ba o basi ba bota ba yebi. Kobanda zemi de 1 mois jusqu'à 9 mois ezalaka facile ata mukete. Ngana bando mona mosusu soki moni mutu azemi avana bota mosusu rovando moni mutu azemi aosala makambo mosusu zokanisa ke non yepe alekisi. Mais le jour na yaki kozwa zemi na ngai ya liboso na 3 mois kaka ya pamba façon na bande kosambela 9 mois ekokanami botela. Oya kobota oboti mosusu ozokanisa ke non ndenge na boti boye na pema okotikala kopema te. Na butu mobimba mwana zolelaka mwana bela mataka kitaka ezalaka facile te ata mukete. Lelo toye komona bana bayaki kofinga mama na bango. Mama ata asali makambo ndenge nini ata lelo oke na ba prière vie na yo eza kokangama oye ko découvrir que mama na yo nde mutu azoluka yo. Oza na droit ya kofinga mama na yo te. Okeki bien sûr ko se retirer po ya azando ki oza mutu sambelaka. Okoki ko se retirer po ke makambo na yo ekangama lisusu te. Mais kokoma na niveau ya kofinga mama na yo te. To kokoma na niveau ya kobanda ko changeaka ba parole na mama na yo te. Ezo sala pasi. Quel que soit n'importe quelle raison oza nango, quel que soit nini, oza na droit te ya kobanda kosala ka ba échange de paroles na mama na yo te. To ya koyaka kofinga mama na yo te. Ezala na ndako bino mibale bo banda kofingana na mama esalemaka te o. Esalemaka te. Mama okoki kofinga ye te. Atikalika mama ata soki mama na yo atanga te atikalaka mama ata soki mama na yo aza mobola aza mama na yo azala mukuse azala mulai aza mama na yo eza bongo parce que na se ya mokili oyo eza na mutu moko te oya kolinga yo makasi koleka mama na yo eza bongo. Nga na yoka na nga nzoto malili na tango toyokaki ba audio ya ba mama social façon anzo finga mama na bango ndumba anzo finga mama na bango ndoki mama koki kofinga mama koki kofinga mwana na ye c'est tout à fait normal ye mutu abota ye. Mais yo mwana okoki jamais kotombola musapi na yo obeta mama na bino.
Yo mwana okoki en aucun jour koya kofinga mama na bino te. Eza makambo moko esalanga pasi penza makasi na motema. Quel que soit ba erreur ya mama Viki. Mama social yo oza muto kovandisa mama na bino. Yo mwana liboso. O to monaka na ba famille mosusu. Soki mama azosala makambo eza malonga te, yo mwana ya liboso kokende ovandisi mama na bino olobeli ye mama basalaka makambo ya boye te. Parce que ba mama na biso tango bazokolaka kibo mwana pe ezongaka ezalaka bongo. Mama deja soki akomi na komi kokota na ba âge ba 50 ans. Moi réflexion na ye ezalaka lisusu ndenge azalaki kala wana te. La famille. Mais kokoma na niveau te ke no yo mwana o banda kofinga ka mama na bino. Yo mwana o banda ka ataba audio bokomi ko sala ba échange de paroles na mama tindi audio kofinga yo pe ko zongisa ozo finga mama esali makate ata mukete. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pe sima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, tope, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, tope obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Sans plus tarder la famille kade botu kolanda publicité auto sala awa pona bandeko nyonso baza na problème à santé bobenga gavker bandeko na biso mosusu oyo baza na problème ya mabota gavker azali na ba solution na ndenge moko ya kosakana te. Voilà awa siko na tiela bino quand même ba audio ya somo ya mama social azopesa ba explication na ye na bandeko na biso mosusu baye koloba concernant kaka makambo ya mama Viki tolanda. On se retrouve juste après. Bato mosusu bao condamner nga mama social pourquoi osenga pardon na TikTok. Il fallait pas osenga pardon na TikTok. Et puis zoba ya mama o azama ndefu lokwa ntaba oyo aya koloba pe fa ko somba liputa OK na mobile na yo pozo préparer mariage patati patata. Na lobi boye mama tout ça non bato tout le monde qui rende tout le monde qui nte amabe tango bayela ka o matière ceux qui osaki pour nous détruire te osaki pour nous bon ça tango bayela ka o matière pour ani te pise ma Viki te baza bana boma moto to la to tika matière o e na réseau te vous savez quand te prend yo ofinga ma Viki o etalai ofinga ma Viki o etala mama Viki ke mal quand nga yo mnaka o défendre quand nga mnaka ko luba quand nga mnaka o répondre yo. Alors komona yo na mandefu na yo mandefu ne bota tina kata mutema mandefu ne bota tina kata mutema ma Viki osomba ngate ngape na somba eti ozola kisaki en yo mto sala kimbanda na mama oya bota yo est-ce que olinga morala ma Viki vanda kimia ya sala ndena abona article le sultan mkona ko yali susu oko sentir na oningisa yo oko lela yo fo lela ngana to bando lela nzela moko ngana yo pena photo bando za bi plaira sur TikTok moi et toi en tout cas to ko lela comme yo lingo ko te kambo tina suka ya je suis là to ko sala ngo kitoko tina suka pe ozana temps sur père ya baby sa te o de jour baby sani koki ozali sisi na tante mama sala voice
asala voice te asala boye enregistre te obwaka mwana kuna ya pedula kende na koluka solution ya mwana na yo kende koluka solution ya mwana na yo bwaka na ngola une mère sans cœur obwaka mwana après explication nini to expérience nini oza nango po bisa mama Vicky biso na TikTok to akoluka mbongo ala to koluka ngo kitoko na papa na mama kitaki na bana nyonso to koluka ngo yeba ke mama Vicky abotenga ni tete TikTok bolinga bo yebeti mama Vicky abotaki Maria abotaki Rebecca alors tout ça en bien en tout cas to ko sala osali sur la place muso ko cible to ko cible nani osala place ko cible te o cible Jeannette Jeannette n'a pas boyne ba problème ti o ko cible nani loba na no ko cible nani soni ndezo sala yo e tama ndef imbécile nyama tama ndef lo kwa ntaba yo comme yo mesana ko vandela ba via bato c'est ça qui interpella kayote ba benga kayote ba pekisa ko mama ba via bato te alors azana yo bébé tout ça on kitoko mutalemba te na ebisaki o yo ndo zabo faut vendre la matière ata pendant 6 ans oui devoir na yo eza ya ko vendre la bat pendant 6 ans ngapino na zate déjà na finga ma ya sikezate o ko vendre la matière pendant 6 ans ko zanga ba matière rebo ya kiti o nga ko vendre la maman mukolo li bata rouge oyo o nga ko vendre ba matière rebo o suki wapi o zongeli biso famille donc yo pena no zabo za propriétaire privé na biso donc yo faut zala wana place of soto yo kanate yo faut ya koloba pe na sima na ngonga nazo teka na ko tsambongo na otonga yo ko vandela ka kiti wana na sola nyei na sima kizengi zuba ya to sango bien yo tuna mwana ma Vicky ngape mwana ma Vicky alors to ke non bien to ke non kitoko jalouse demondo ki satana oko kipe foyer na ote yo est-ce que maman na ota kufa na mabele bongo la tata liputa ta 500 francs congolais Diego na za mutu lo kwa plastico apesa mama bino ata sac ya 20 000 francs pour mon cause na mutima mabeki en lata kiyote comme na linga famille na en tout cas faut na détruire comme na zu espace faut na kota na sala ngo pena kitoko mais o échoué mama vana na kanda tati 10 ans ata mukolo linga kata pema au luka bana e au lukote bébé et donc na ngo bien OK na zapinza na lobby sous non zelo elanga live OK donc yo pena nous ana ozo accélérer nga 1 mois nga pena décembre fona koti sambongo bébé yo ndo sumbeya ya na singi pardon na TikTok na banzango awa parce que ye mama na mandefu lokwa libula wese wana ayaka na makambo na réseau ayaka ko bebisa ba réputation ayaka ko loba ayaka ko vandela na réseau non mais so na bandeli ndeti awa après na question sa mukono zonga Kongo mabeni ezana yaya en tout cas na bandeli anga na osuso mutema tina suka na ko suso mutema tina suka ti mama alongwa kuna aya ko betanga na matonge po ani nazo finga yo po ani nazo répondre yo o comprendre bébé yo ndo sumbe yaya en tout cas toi qui non pena bien donc baba nini mwana biologique donc makila eza awa yo makila eza te pour vendre pe aussi la personne nde sala yo zoba mombo mpesi nyama tama ndefu lokwa ntaba mobali nyama que non rapide ko senga pardon pour yo en matière non pour na yo pe non zela na pakata manga lo ya ko vandela na kita na sola nie oza na sima na ibisa ki birot okay ya c'est ma mère aza yanga ye monda zana pesa vandi to ye bani na kitoko to ye bani wape na muntu nanga oyo kama mabie moko mo ibyo oyimde ba mama bazala kati comme na saki mabedo o lingalo wa lingi te do mo chuchu wana donc ya ata na fuka la ata obi nanga na fuka bala na presse na ko fuka ma alors bikono tout ça ndeni peto no kikuta na ya tout ça bido to kotonga yo ya ndego bokotonga ma aza muntu nanga to yebani na banda kino na réseau pona suki so mutema pona la kiso ngande mukolo panye ngande mukolo bassin
Alors ata avant na voyager so na kende pa mama ninga benga na te na kepina kitoko to beti pena masolo pe kitoko to sali video bo surtout na TikTok mais na bandi na no pour suka mtima to ke na ngo bien ya matière eza en tout cas matière o malembe to ke na bien osumbe bébé. Ma famille na internet non osala ba délire na mino osala ki elengi na o kanisa loko ko détruire biso to kanga ba boutique ba vina biso ekufi to midiembiki metema eshua olukaka nzela okotela nga pe na okota na fando pe na libumu kitoko moni ndo luka nzela nga pe na olukelo nzela na okotela yo oyeba penza oyebi ndo ke na olela na privé pona mwana na deux fois yangolati bato bofana na bango bayaka olobati ndo lelaka na yebe eteke mwana nga kokoma boye mwana na yo ye wana obota ye biso mama sunda boti biso boye kizengi azate zoba azate muto mal chance azate muto elongo loko aliaka kindoki boye mwana oso aliaka banye na butunda aza boye elongi mwana aza bajara bano bataso basumbi atie maboko na suma atie boye mame kokati mama no kokati mwana makambo asala ngona so asumbi atie pena boye no imagine ce que monena mwana onda mela ba jio ya mopaka salaka so la minute ya kopola wana ba crème basalaka wana mwana osko melango asiso sumba zima boka atie boye mama so bana mna batanga école mwana bokeba ko nukutsa yo misapi kuma misapi na chaka na sima bwa ko nukutsa ngo bana bokeba penza na mwana oso atanga école mwana bana bino bokeba po maman ne de aller se kindoki en tout cas je suis désolée ma chérie ti da mo paka na tonga ko zo Kevin on peut so adresse yo ko zo Kevin bo pesa ke ba jupe kuna melaka no ko kapeti ngape na lembi na kambe bela osala Kevin kuto za na msala mingi te po amitele misa mitambulisaka oyo atambolaka te faut ba ketike na toilette faut ba changer soki cache-couche so la ta pampex na ebiti Kevin on peut ça ne bino msala mingi te et puis anya ka ne pe mingi te azane na mosala makasi te bozwe ka boche kuna oboko leka normal ke oyo longi tale longi ya mwana tale longi kwa abse ko ebe abse elongi ya mwana boy mwana zo bangisa mwana osala nzoto malili na okokati mama bino comme d'habitude lokwa na yela bino si bo lukunga rando et puis na changer la bino dimension à rando ah oui bo ebi ke mari afinga mwana mutu te finga papa mutu te finga mbala mutu te na changer nanga bo acclamer na changer pe na ko simba nyonso ko meka na ngai na bino misusu bo nga bo tcha de musapi bo eba ke na za penza kitoko no fande la bino moko bo banga la bino kutute bo tala na be bo banga pete bo meka pete bo yande kaka bo luka de gauche à droite te bo ya boko kuta nga penza bo ya na bino o kaka za na étoile o kaka za na chance na ina la mukeli za na chance za pe nkambo za na chance za la mo étoile ya mo sorcellerie lo kwa mama oyo association mabumu na mabumu yo mwana tata na za wapi mpona nzimi te o mwana ya mopaka tata mwana za wapi tata mwana azape ngwa ko solution mwana na ba obebisele mwana ero ba laisser de kindoki kokite bolukela mwana tata na azape yango one mwana botana na papa na o benga yo ne ma tante abengi koko ne kopa pa koko yo mama tante mama wana bosa ni pe obungo moninga wana obetela toloke mwana wana ozape na sentiment za na elenge oloba mwana na finga kaya ko répondre ngati ebembe na yo na okela koni mana ndo mona place osimboti na moni sko kizengi ne komo déborder komo dépasser nga ba limite non bi tiens ça va pas là ça va pas ou quoi ça fait longtemps bon monika lo quoi akoma madame en plus bon ko finga madame na ngadi bo ça ko finga madame boye ba ngamo na madame il y a des entreprises mobimba des boutiques so bo ça madame mo bo finga bo chenga mo bozu Kevin bo cheli ko bozu famille nga do bo hata ni loko mo te malongo boyo loba nga o esali ki shokinga na ngoti
belle famille nanga bayebi ke nga nyonso ye naza mibale te na mususu te na okoma pe mutu te na ngai bayebi nga pena ke ngai ye yo vraie version na ngai na ndosa moi hypocrisie ko battre la belle famille na ota la communauté na nga mais communauté veuillez m'excuser hein bo limbi sanga parce que motema mabe mama ndefu au moins ça pas zundu et o leka demo bagangela ye demo batelemela ke kabui demo batika kete bakotela ke ba veille de prière demo nazana yo nazana nga na yo na yo il suffit na c'est le live à 10 minutes à 20 minutes te régler ka ba compte mukolo to avancer to la lisu to la mkilobi yo fandi 5 nga na ka 30 minutes ka bongo na otika yo ti na otiko te yo nga Djibouti na yo nga Djibouti te yaya nga Djibouti te nga nem na pesi lo mono kindoki te ko pata na Angola nga na lesa kindoki te ba no ba lieba kindoki na bona ndenge na bango sko ngo chaka nga victime ngo chaka Kevin victime ko yim tando ke tika bana na pesa tika ba lia kindoki non ye moko kindoki no motema mabe yango ba kilo bana ba mauvais sort mama biso da toujours motema peto ada toujours motema pembe na bana bato ngo moni bana ne ba otakataka o ko supporter bénédiction ba nete yo tu na nga chaînette tu ne ba ninga na ba episode nga fa na chaînette mo bo 7 ans na ko fa na ngo 7 mois 3 mois na ba chaînette mike ata ba 50 nana nga mto ba bijou te ba chaînette bani eza ya yo mto sutu ke yo musenzi mo boya pamba wana concurrence na mokinyo so fola tsabon ko zwa ai naza nga ta kuna te na lata ati nana ngo posa te taba défi ba kizenyo ya ko pesanga yo tu na ba livre parcellaire yo la kisanga place au fandaka la kisanga voiture au kumbaka la kisanga vie au fait o tu na nga chaînette yo li boma o tu na nga chaînette yo sanga ke poto li boma o moni ba maboma na poto te omoni maboma na poto te ndoza no mona maboma na poto te olinga ke doka yo mona batwa doka na poto te yo mona batwa doka na poto te ngoti na ke doka na refi à 5 ans ke poto te ay si poto sa ndeni donc etin yo ngana ke doka na tiki pe ba société na ba boutique na luxe kana sa kitoko wana na kuma kona na ke poto po ki zenga mama olobi na ke poto na simza na kieba kieba penza na kiebisio na kombo na Yesu amen na kiebisio na moto nzambe na ola biso likolobo kindoki na sorcellerie na lia mwana na bokenda koloka na ye lia mwana na o mutaza kwa faire na butaka ta koma ndefu lia ye ngai te na famille na ngate na nzela na ngoko zwa mutu te okolia mwana na yo lia na o atungisa yo na ngola olia mutu na famille na ngate wana droit to za na mutu te na famille na ngako lia kaka oyo afandi bomoni oyo ndoko lia ya ne otesila okolia mwana no oyo okolia ngati soki nzalele kyo ya kindoki zoye lia za misino za mafuta ata Kevin olia ete mwana za mafuta koleka Kevin ama mafuta so to estimer penda âge mwana na âge Kevin to calculer mwana aleki Kevin tia ko malwa Kevin opasuka non mais mwana tia ko malwa Kevin na âge Kevin opasuka na ye mwana opasuka Kevin akoma ndeko ko kima bamba on chaque tongo kuna pour akoma santé normale akoma ndeko ko kima bamba bon mwana no o ana na niveau cha misapi boy ana na niveau na mwana no ana na niveau wana olia ye yoti anesi la folamba mwana no olia ye po kindoki noko e komo olukolia mutu banda kolia mwana na o okolia pena mwana no kitoko yo ko sanza makila o sanza makila na zana yo boye o sanza makila yilo ko yako simba bana batu ya o mabanga o chongo na nda kuna muta simba to o sanza makila openga o sandi so makila bobo sala tena bino boyo mekarano boye bakena o simba turo partout boki non simba partout ponga de la silisa boss na live pourquoi botika live botika to lobate boss na live pourquoi botika to lobate tout nga na simba partout na informer bino bape bonga boyo meka na simba partout bino pe bo simba ndela boyeko bino debo mesa na simba boza mama biso boza papa biso boza Kevin boya nga pe na simba turo turo pena to zaka toucher mutaki mate mutalela te bokima déjà na ibane mais bokima te turo to kinoti na suka to bimane kitoko to se pe sabat TikTok en pe la like mukolo TikTok atika na mais azongi je suis de retour faut acclamer obeta maboko na zongi lobi ba ofungola nga pe compte YouTube nga pe to na osala live koto na osa pe live koto nga pe na des téléphones
Boss na live tapoter. Ngapelo bino ofungola compte sur YouTube na zana bino. Yo mama ndefu lia mwana na ozundo asimelo ndinga osimba bongo kata mutu lamba elia etalinga ti. Problème nini gris mama mobimba mutema mabe na bana batu. Okota kamaka babatu na motema. Okota kapena na kati ya via batu. Makambo ya rebo na inose eza awa. Oza mutali boso. Oke kolanda balukelo voice mama baribo. Tale, ta niveau mutema mabe. O luka, o détruire bato bato tom soba na difficulté o kabwana. Yo lingi ko o baki sa pili pili. O boma kako panza famille bato. O sala ndeni yo basala ndeni mama o. Donc elo bela ko lo côté motema mabe na o na uto mono na monyo na page ya rendre vérité moi na tout à l'heure. O bete la masali yo ozanga kimi na internet e bembe na yo. Yo zangi sa masali kimi na internet ngana tala. Zangi sa masali kimi na internet ngama na fandi na tala yo. Zangi sa kimia. Masala futa ba page masala na mood o futa ba page te. Tu na ba page polémique nyo se masala ya futa tamutmo. Ata na mood wana te. Etali ete. Ya ga sa makamna bimia ke akemi na ba castel na ono se tike bolo balance metal na ngoyete. Ata kuna te zata mood na ete yo futa ba page. Yondo koyoka gu. Oyoka gu penza ndeza gu bacha ber oyoka ngo. Il faut lire moi non oh. Donc à se servir à rien. Na place au fond da kuna. Place au fond da na galerie présidentielle à Kalo ezana ba escalier ti na 100e niveau. Mon mata kita perdre ata 5 kg te. N'était au même ça mukolo immeuble ngambo. A o sa crise cardiaque. Konyo ko la mwana mataka kita. A kita kilo te la sike batu bazan libuma mwana. Non batu bazan akata libuma mwana. Mon allié de Kindoki. Je suis désolé. Mon allié Kindoki. Bino bozama casse otika ba problème mais pour régler à batoué. Donc vous appelez ma casse otika ba problème na yo, oyo régler na yo batou. Oza ba problème na yo tata na place aza oyebi tata na yo. Bisoko pour ton information. De ba boti biso 10. Ndeto koli boyiko. Moi mais ka malentendu ou to kota na internet, ça biso to kola ka sika moko boui. Tokola ka isika moko boyongo moni ke to kokate yo na tata no tilo osolisa kete okoma mbanda mama no boma mama na on attention olinga ko diembela mama biso zoye pena parce qu'aza en état mama biso za en état alo ko ba mama bino te bino boza ba semence biloko ko pula mama na place za to yebite mwana no kuna yo moko zo wanga na mwana no be tana au niveau motema maboza na ngwa na mokili kuto ezala na ngo exista déjà bana ba wanga ni mama mais mama wanga ni mwana ochepe ya teti na suka yo sana bisoni so yininga wini ma social esali neti nini oza fan na ngo ko bokolela nga mama na imposer omoni yo fo somela mama so soli puta fo tindele los o bokola mama na nga chef te non imposer yo bokola ye mengo mona ngote mwana nota na kuti na zenet oyo sumba no sombela ta pampex te moni vienga dioso na sombela ta pampex to sumba na bilamba ba kuso ebota yi aza na etate na sa na nini o servi nga rien o servi nga ne loko te na sa na nini ndazabu na sa na mwana nini o mususu kuna ya defo na sa na nini na sa na bongo lote mama bisa o servir yo quand même ako assister na moi réunion sa mo loko fo boko lo sa pe obligé. Yo za fan wa via famille nga pour famille no e na mbutu mona bimana tata na ye o comme ça maman no mbanda na ye akufa so na ba tension wana mbutu famille ezati wa via famille nga o via nga depuis kalo luka famille nga tu es la bienvenue grande sœur oza penza la bienvenue ko fan dans la famille ko prendre soin maman ponga pe kuta na zana ngombongo na ngomena ko sala te do maman nga za locataire te a locataire atazan ba locataire azo ambongo na viva vina eso ekokite bakisa so ekokite bo bakisa na o musona ze longo kwa mutakufa la morgue musomba musina mona ka oloba makam na ngabu na moni ka ndenge alo kwa mutana morgue boye apenda bo sangana boye bele na zaleli bino anazo zela bino nazo zela ka na ngabino so boye biti na o zela bino pena ba o ndenge obanda boya linga ya naza tala nazali penza turo yo bo meka te pito simba ba place ango
tosimba penza tosimba yo zo muta bilenge o chama social ekomba moi ba ekomba mikolo bato bakoma bota na bango se muta osa ba calcul na ye so linga bota se pa linga bota muta na mbongo aze ekomba te ponza me déjà boya tenza me da boya la bana ete muta na mbongo na eko so obota te ti age mongo ye mo alingi na ye to bata bikomba o aza na mbongo na moni na ngati na moni te muta na mbongo aza ekomba za nga mwana na moni na ngati mutu na osa ba calcul na ndenge esengela ye mutu na mpena osa ba calcul ne pona moni te mutu na mbongo neti nga za mbongo na nga 20 000 30 000 50 000 na fandi ekomba ochenga ke na bota te wana sekeza ba programme na nga moko na moni te mutu ekomba za mbongo ekomba za mbongo azati na génération na vitesse mokilo azati on a bo s'embrouiller bo se consoler na bino azati na préféré ti lona za ekomba ke na bota mwana modèle emekate na omekate na préféré kumba mwana boy na omeka na ngati anu kutelanga banyai nyonso esimba te donc ndo beko ya lobby nazali nazananga lolo ko yaki yonga pe na yi lobby pe so ye na yi ta oya doto no sa ka bwi mata kita tina suka. En bon entendeur, sali. Yeba ke naza. Ba ope bo luka boyaka naza na ngapi. Naza na ngani naza boy naza penza de retour na fande libino pe na ofande la bino. Bo banga la bino te. Nazali. Na ofande la bino trop c'est trop. Muta ki pa bino te bozara bolali bolam ki boboke nga jeto te ma boyebi ke comme maman ya nembongo, comme maman ya ne succès. Mais succès on peut ya faciliter tout aux ans. Voilà, de retour na bandi ebela bato touti kolanda touti koyoka awa makambo ya mama social bandeko nanga ndenge alingaki azosenga bolimbisi epa ya mama na bango eloko kanga ngana koya kobakisa awa eza que mama Viki bisika nyonso kozala okolanda plutôt et encore mama Ines NM officiel eloko kana osenga boma moto limbisa bana na yo muto bota bana yo mama nde okozala na besoin yo mama nde okosepela na bonheur ya bana na yo parce que lelo oyo soki oboyi ko pardonner bana na yo la vie a beaucoup de surprises et ko sala ke on le souhaite pas mais nzambe aye ko benga yo soki okei lelo na kanda bana na yo bakotelengana limbisa bana na yo limbisa bango kaka ndenge nzambe alimbisaka biso yo pezala na motema kolanda bato baoloba teke non nga soki mama ya ba social wana surtout social na kolimbisa ye te aza mwana yo moko nde omonela pasi mwana na yo moto alibanda atikala komonela mwana na yo pasi te. De l'autre côté na kopesa pe conseil na mama social na ba Marie Ntumba, s'il vous plaît protégez votre mère, protégez votre maman basakana na kana yete mama basakanaka na ye te mama ta soki aza mabe soki bolingi bolobela mama na bino bolobelaka ye na ndako mama balobelaka ye na public te mama bafingaka ye te mama ta soki asali mabe ya ndenge nini mama bafingaka ye te bomoni na ba age neti ya ba mama Viki wana aza na besoin ya ebele te ya muke kaka boyebi ke chaque fin du mois il faut na sombelaka mama biloko akolia na memaka mama tokendo sala ta mwa provision bo se sensibiliser ka ndenge bozali bongo oya pesi soki $100 o $100 to sombela mama provision boyebi ke biloko na ya kolia ezali bomoni mwa robe ya bia bo sombeli mama bino moko boko mona ke boko zala na ba paix du cœur mais soki bozala ka batu ke nos il faut ye asenga nde tokopesa ye yango epesaka ba mama mosusu kanda amoni ke asouffriraki na bino mais de l'autre côté bino bozo sungaka ye te ba mama ebele epesaka bango kanda surtout soki bayebi ke mibali na bino bazo koma ba riche na bambongo na bino. Occupez-vous plutôt de votre maman s'il vous plaît et kozala toujours